FM TV, Maloua, Fondation Radio Télévision, autrement. Ouais, Balandia FM TV, Fondation Maloua, Nzambe Apambola, Bissonyoso, car on est toujours continuer car en 2022, oyo kolomo ki la pesi biso pe matokomi lelo. Ndeko nangai, nini tozolo bela lelo oyo tozomona ndenge mokili somema biso. Lukola ebali oyo emona na kibali me ekinaka kosuka na place au océan ezali. Ndeko nanga nazopesa calcul moko ya pete oyo mutu ko comprendre ngo facilement. Nina ngina lobao. Pourquoi maîtrise na période tokomi esili lokola camion au bande de frein esili. Maîtrise na mitema bato, maîtrise na ba problème ezali sous ndenge toyibaka na batango kala. Or toyibaka kala bato kutu bakendaka losambo te ba priaka te. So bazana ba problème eleki bango bazali kokuta na bango na bango mikolo trop balko ba ancien quartier au moins na mando ya kifunda mami kipa ba mai lali mais pour comme na nanu bana baye bate bango na bango ba bengelo kwa na quartier ba tosa na makamna ndenga pembeni po ba luka solution pourquoi maman na nizo sala boy po na boy quelque soit likambo ezala ya bana to ya lupangu to ya ba nzeta manga nde ba welela ndeka to yo yebikaka mais lelo on a remarqué ba problème. Il y a des chrétiens et comme ils livrent mais libanda bango moko base ko se faire livrer ça pour autant comprendre que bino nde bozaba garant ya milimo o epesa bino confiance pour na kolukanzela ko pesa bango accès à kota lola. Comment bokomi ko loba makambo susu comme si bozana ba o ba ko pesa bino tolité ou bien bolingi su toli ya ancienneté ou bien niveau bokomi nango ko yeba na libosa ba ton autorité ba pesa bino bozana ba ko pesa bino conseillité. Ou bien quand on a besoin de déborder l'équipe ou bien Satan dengue a luka ko profiter na masumu ya bana nzamba ko karaté lokola moni bino na peu de filber se fungwa mi se ki fait tiniki lokola pompe kufi pour ba bimisa nyoso libanda. Pourquoi le biboy na remarqué comment au moni cher place bateyaka et ça ka place ya ko régler ba problème ya yomoko personnalité liboso bandimi. Okoki ko telema liboso ya bandimi na église pour faire comprendre bango pour bandimi nyoso te bazokana accès kokuta na pasteur akokuta na problème moko yoki ya motei na ye akozela motei soka linga te ya bango mingi kutu balo bango tangu tu kilte bandite pour kilte mingi bakoma ko filmer wana za lokola en huis clos ou bien ateina na sima kilte pe ba offrande sima bakangi caméra nda bandi ko expliquer bandimi ne po ba yoka likamuni na zana ngona muninga toni église tona bona bote problème privé. Pour bandimi ba comprendre passer na bisa za na problème oyo et qui ta température bandimi pour comment qui agiter selon des bakwa ki makamuna pembeni lelo e komi yo moteyo ko telema libosa cher o bandiko loba makambo ya mabeku to e ko pesa na bandimi msuso baza ya yo malgré tout bandima ka yo bandingi matea na yo bakom ko betsa malibaku tama compasser na bisa zoloba e kaka boy ndeko nanga maîtrise na bitena loba nini vraiment yango moni vomena tambola na camion ya kizaka oye zaka pena moteur malunga te meza na franc malunga ke na tambola na camion oya kitoko bato bazo kumisa Range Mercedes Jeep mais eza na franc mabe na sengo kolanda camion ndenge eza na beauté na vitesse à prince e robomisa bino pour frein zati combien de batailles o nzamba pesi bino confiance ya koyeba na liboso bato pour na crédibilité na ezala na nzela na bino bato bazwa quand même goût ya kolinga nzambe bo bafouer yango. Boyebi batu combien oyo bateli lo bananzambe ko banda kalati lelo ba yebana te baza anonymat pe ministère na ekutu ezoke na ndenge ya passe na lo banini ate akaye moko kutunda force akutu na boutique ya sala pembeni tonda kumoko azwa acha ba locataire mbongo ba pesa ka enda kata kandimi bana batamba na kupa bibamba mi akino kotsa mbongo sunu musala nzambe oyo banda sala peut-être mona remboursement te malgré tout musala nzamba to nyoko miti na 100 remboursement nango leki ba remboursement ngi zaka tanto kokota lola mais batei wana ba pengwa te batei mingi batikala kotia na ba wenze oto mona misu bacha kutu ba bafe soki ba cantine na mais soki wapi luka 100 francs ko kabakuta za volonté soko tali bango chaque jour bazalaka malgré to figure bango lokoso na ki lokoso balandaka ba 100 francs na quand même batera maloba na nzambe koto soki sikate na église wapi atana nzela wenzo kuta nango ba pengwa te yo nzamba pesi yo grâce ya koyeba na liboso bato. Oui, que avant yo combien o basala musala nzambe peut-être malamu kolika yo mais nzamba tiki bango bazaka na place baza yo atomboli yo selon mawana e pe otuna kite pe na ibite na lobanini o di répéter so pe na lobanini mais nzamba sali grâce lelo yo okoke la lipate posana bandimi oyo bafutira ko d'abord ndako ozana bandimi oyo bapesa ko 100 francs misu basomelo mutuka mususu ndako mususu ba voyage bapesa osalaka ndeko nanga
comment yo na bina lubanku nande na solo ba so lekelanga o wangani o nzamba pesa yo selon na likamuni na ebité eke ko betso libaku o komi ko se livrer bomi kabina makambo to komi ko mona lelo ngana yebi basala nzamba kala za so basali na kwoi na mbeba pour se justifier ko mona akunga kuta telema liboso église o mona ko loba likambu na ye moko lokola mutu mususa za ko se livrer zo tanga na ba jour na mikolo pour ne se faire ridiculiser Satan malgré tout yom tasali mabe a témoigner pas en libre et contre limiter ma batute longwa et passer à tout benga lobeli penza pour me soken passer le penda ko lo baboite même atanga na se mabe na ko lo baboite ba passer na bi akala et puis so ko imbala moko il faut regretter à côté ta 3 mois 6 mois neti mutu moko juma tanga ku feli ndeko sko la tipili no baté ya lelo ta baté ya lelo bo komi pressé tant na zo ba pressé zo le kelanga pression na zo ba na bino ezani na zo songela banzembo ngana yoka kala ba couple buluba ezakana ba sipa malonga te na prince boy bana kuto classe bazoleka atelemi na e abandi ko sala clip bazoya nzembo wana til le tkana mitema batu na begi soki ba beti yango ezalaka som et puis na remarqué banzembo ezong saka batu na nzambe kuto fa passer até déjà na partir dans nzembo na boté mi kuto ko bongo le motema sa passer loba eza banzembo ezalaka soki kure ke église banzembo bayembi saka na maboko na mbunda yango de faire changer rabat Kembo, alléluia, banzembo wana boye bien bien. Mais banzembo boye libisha ba sente o boye bi wana avant bo banda Jésus. Yango de église des ordres. Nango na lobaka chaque fois na ebité ngai penza na ndimaka ba frère ba musicien chrétien te pona nini. Ba musicien chrétien boza mabete boyembela kanzambe pe bien mais pona nga na tambola ta 30 églises. Koyemba bayemba era prédication tous les musiciens chrétiens de l'église nyoso basalaka te au moins na kiti na bango vide ba bimi di banda obike ba ange basaka na nzambe me bayoka kama te kolika biso bato nzamba pesa pema soko comprendre ngati na so vérité pour kuna ordre zama sekite bino ba musiciens chrétiens okolanda bango tina lelo kaka bino ba fautif ba boye boy to boyite ndeko na ngai boko ko na mbeba me obokom ko se livrer des fois bandi obi batumisu baza faible na bino pe batumisu bokende église te makama église tali yote mozo kota ngondiro yebi ozokendo témoigner makamba passer lokola ozaki afragan au mona ki pena nga zo sala musu na lobaka nini bino basali mutana mutango akende église te asambe la kapete mais tongi makamba banzambe ndeko nanga na mawa bozo même église wapi ba compte de commune cher au hôtel man pas expliquer ba tata mutu alikambu kitaya bandeko nanga bomoni problème ko lingana ndeko nanga bolanda te za entre ngane tout ça ba frère mbebo bomona ki ezaki nango boite moni to kokabona te nzamba mimi biso tili tisuka mukili ndenge zana bolanda te boza bandimi tala bandinga balobaka bongo mais bino te et comme ko loba bêtise oya boye o asala ki boite boye o asala ki boite boye et puis na ko remarquer partout ko kende lisolongo e mati comme si bangonde basali ya sika o batomboli église tondenge ni te nga ko tena ko ba bien na ko regretter ceux qui na moni ba doyen bato ba fungola nzela ko pesa évangile valeur na Congo soka pengui bongo nenga na ko lila Seigneur pourquoi permettre ba mpaka o ba bomi nzoto pona évangile na suka ba pengwa boy Seigneur biso ba oto esima to kozana courage ndenge nini mais bangwanga nité ba okutu ba bande évangile ba kutana malamu oyo bino bokutana ngo lelo te bino sako la mukina tongo kanga mino mosala nzambe moko apisonné na poko obani ko mona clair oyebani afungwe so église okomi lelo muto kompe munoko ba okutu ba banda bango moko ba tia bango maboko ye moko azokende bite ko simba tote yo bi basi kombe bakima basala nzambe ngana bi sapato mosala nzambe so kena coordonnateur ya pia kazelo ba ye bi sa papa pasteur na lingis mbongo mena ko simbela ngo wapi na simbi bisika nyonso sapato ekoli a changer pardon e bukinga batongebele c'est tout semer la batana bambana libère quoi sima mutabukana donc aux hommes on appelle sapato musanza mo démarche changer to sapato ndeboy sapato comme une forme muscarpin pour aligner tala lelo boko mo se faire passer nzambe kalanga ne biso babike mosala nzambe bimina ndako batu bazole lokwa matanga po piake kokota mais lelo boko makalika muke dadi obunga bango tumanga pengsa pasteur et kolonga pasteur kaka dadi nangai dadi mon pasteur umela nanana ti bon kwa na projet bo bébé c'est église nazo na bino polele ndeko nanga bino bozi grâce ya koyebana na kolomukili ndeko nanga ba to kutunga na yebi baza bo autorité o mukonzi payer pesa bango ebonga ata zo sala zo futa ma bien kutu ya ta pengwi ana problème te pour l'été zo futa mbonge bela ta abakisi basi 10 asala makambo ya lingi
assemblera na été malgré tout ba priya quand même ya bango c'est un peu différent na yo zo représenter kolom qui dit devant bandi mignons mais bango kuto bango misu ba na moi te na ko sa botema conseil les ofunda autorité ba pesinga pona gérer ba tout na ko na mbeba oyo mukolo ba komona nga et aussi sanga valeur na musala mais yo na batu wana na basali nzambi na bazo peso valeur respect ninye ke bouger yo okoya na mbeba oyo olembisi batu kondima na nzela nzambe en plus otie kondima obike atotemi libosa bato soteya bato atema zo ndika amen na mitema ndeba comme inquiétude koti bato na parti pris mingi ba kokoma na idée to changer église pour ndето kenda yango te confiance apesa ki na yo ekiti siko nini ko sibini ndo kwa na mbeba oyo bo bebisela bato ebele ko sambela partir comporter bona bino bato bachela bino motema soka tombola ka ote nzambe mabe nzamba tomboli abimifo yango moni na église na ko remarquer ba geyazi baza talebele bobela lepre likola makamba na mani makamba bandi lotin général wana ayaka asenga kobika batindi mutu abisa yake na Jourdain amwe loka ba ridiculiser ye loka malade le kaki titango ko ndima ki a cette fabiki ayena bomengwa pesa mosali nzamba solo nzamba tiape nzalo bite azonga nango mais geazi azaka sego mosali nzambe o azaki pembe na ya mosala nzambe ekotala bomengwa bato l'État ezake kunde na tike kende alandi na kobata mabiba tininga na zwa tango azwa abela lepre combien de batailles wangani ministère ya kolomo kinandenga bengela bino ore koyebana na bino komba nzambe tikala ke osela nzambe yemoka toucher bato motemi kotinda po bapambola yo okomisa ngo sujet ya kosala lokola koyiba ko extorsion ko sabandimi ozo bamba ba sujet moko ezanga mutulu makolo pona ko benda mbongo nzamba ya kopambola ko kite margito oyebani yo kocha on ba sujet bele pona ko piller tala ndenge makambo na bino bimiti libanda ndeko nanga ngepi na zoloba vraiment sali ya nzambe ya solo soka zoki ndo kwa na mbeba nzamba vertisaka ye nzamba laksaka ye te bozo ke mabe keba tala boy keba mais na okama ya bino opengwi na tongo na poko asango réparer ozongi na koteya lobo kuno pengwi oyo boy pe bozo komana obo suka wana bo bimisa ngo libanda ekomi ya bambwakela na ebite so likamu nini ekomi boye ndeko nanga nazolo bango clair mosali ya nzamba za na droit bakabona na mwasi ngana koko lingo na tongo na latio alliance so na monio clair te na koboto la lense na ke pezango libale kufi koza mosala nzambe za monela ngate loko na priaka ata balinga na sali ba bêtise koboya ngate pata boy non nazolo bango clair muto za mutu et puis basala nzambe nyoso mona basaka ba miracle en église tantôt la mgaki na tonga tikeli ba na mbongo atite na madame azaki na benda ba ye na kanda na église mais miracle ko boya isel mana pa na ete ponzamba zali kabwa chela ye mais puis nazolo ba mon frère tisiko zoli kelanga niveau bo komi nango ya kokende ti mibali ezo pesa ngana mawa niveau bo komi nango ya kolobaka na cher na place etumbelo place kotia ba tribana nzambe ba yoka bokumu ko saba place ba mbwakela ndeko nanga pourquoi bozo si église valeur boyiko bozo si sama kamanzambe lokwa pineti belese sili mu pepe ndeko nanga nazo ba vérité on a lo ba bokende bofanda nyebu mituna to bengama ya solo ou bien nzambe nda permettre makambe bebe la bino moko bokoma lokwa bosimbikisi bozima boma bokomu ko loba makambo sabo yeba ou bien na yebite po makambo komu ko sala ezasu yangote e oleka boy bino oleka bokomi sujet muno kwa batu nyonso na batumi bande ko sembela malamu ba freiner pona ko talama kam na bino ko mema bino wapi ezalaka te ndeko nanga ezolekelanga yango moni o nyosa zo kanga soko boye église pona o pasteur frère sœur italio première église yo moko ndeko nanga tokenda ko kutana pona ko kamate ya oyo nzamba tiena nzela mosali na ye et fortifier bise perception makasi soko bongola no motema te ato prier tina sang ato sali ba parla langa to ke ba luzizila ba mangangenge zéro. Et puis église à solo et comme makana tolo tolo quoi tricot publicité vraie église eza côté batu bazala ka tozo kende yo moko témoigner nzambe nazo kama bino bolingi su mutu mtazo ndeko nanga en tout cas o mona kaka passer makambo ebele ala muka ki azaki na kombo oyo lobi akomi na kombo oyo lobi kombo oyo passer azo wela titre o kama na église balabala bofandi frère a pesi bino invitation ba ser nanga boya na église na biso ko banda ana pokwa boya soki ya kele ki 30 minutes frère muso aye bande ko nanga bozo envoyer papier invitation to zen église moko na se so bandimika balobi tin frère moko le kaki na biso lobi ki église moko za na porte a to ko kende yaye oral bate nzamba pambola poni so zakaka ba ko yoba nzambi te nanu kutu ba frère bate yoka muto na église na
invitation bala mibale et oya bango eza fo église omoni ya biso te pasteur Kingani ye tiko tak tala pa na biso ndenge to changer omoni so be na nzambe na biso bokende okuna te tala bino moko batei nanu bandimi ba église te bokoti bango confusion na mutu finalement est église nzambe ko marcher na désordre boy après bando ko critiquer obéglise on eza nzambe te tala catholique tala musulman tala mission tala boy non bo finga ba prêtre o baza mabe mais botala ta ndenge ba prêtre baza un exemplaire munene relaxa kolo muki exemple tala humilité ba ya basango ba koza la 30 mona bokana ba bubwa Maria to bubwa Jésus ba sapato asonge zaka mingi sandal na chaussette o mona ba voiture asonge mika ba VW ba kombi mais pourquoi bino bozana image wana te lokola babi ko samo sela nzambo ko mono ko leka bilambo lati to boyite ko lata kitoko za kitoko pour représenter que non oza nzambo faut ça la propre mais oya bino ko longwa wana ko matana cher bato ba zu ba kongoli ba mabonza bango ba pesa ka po sunga yo passer olia ka o vivre ale tango ko telme liboso cher lokola ba bongi te nzama permettre te alo bandi ko chola su bango omoni bino talanga na bandaki église na bino tandenga na komi nzamba sena komi na Egypte talanga na tu banda ko minene ko mokene États-Unis ba France mais bino bosaka kawa surtout bino ba frère au groupe oyo tandenga bozali non wana messagité wana qui vantardisme wana za penande ko laksa lokola qui pité ceux qui osana mobile no kuna boya ya kapana ngana butu to bima vérité litengi so bakati na lingio litem so ko tanga ba biloko zana ngo ka basi ba mona n'église ba ko mayang kyomoni lola ndenge be perturba kate nana ba panza lolo lole zakana ba wolo ninyo ba manga me ekwesa Eva maloba nini satani na ko ebisa Eva malunga na imo pa Adam ba saika mi bale masai ko fanda te muke abimi ko kutana kana ba nyama Eva ko tikala yemo ko souci abongisa frère yango tata la manga te bita bete atali bangula tali ba sosa zangi motali sata profiter ko zaka yemo ko ngaye tala soko liembuma o lole talibo le pengwa tapte so comprendre nga très bien or na kacha lola soki ada zaika na Eva na loboko muke ba simbani tala ka otamba na mwasi na yo mutumsa bimal ba mlobani o timbela ite makambo yango wana yango moni vraiment ndeko nangana solo bana ndenga bosembuki na mawa ndeko nanga pardon bo sala tout bo réparer makambo zo sala so bozo bate bozo causer ba dégâts bozo kotsa désordre na ba église on nzamba petela motema pona ko ba kota lolo na zongela ba pena lobaka bo talaka na bible atika 99 meme pala na meme moko mais bino likola de meme bo bwakisi 98 meme bo panza na bo kendo ko ya talo koso na bino nenge livrer bino tona ka mfula trop gagner bolingi ba titre mosala nzamba ko matana cher masolo musute kaka mbongo ndeko nanga oya bengyo na ministère binenga ko pambola yo mutumse ko ene église moyen na lipapa na tricot tanto utaki kopa na ba dollar na poche otali ngane ote passer ko yambale lote mutumse wana ba veste ko langa bo veste tremsi camion ko na ba français ben anglais na suka ka mo mo be oh merci pas biloko monsieur na absolue vérité apparence est trop peu binoté hein bon même église musika na ba prophétie bo pesa bana ba tumisus au moins ndeko moko be auti poto so kalibala une église loko apesi bima kitoko pa zela to likelo masinza ba kosala orobo tuna nzambe na ndenga solo bokota jeune ya sola oketa sko une église sero ya simisa koma ba $10 ba 50 na kobata mawe apuya ko so ko benja tshela ko carburali ono bandi nzamba yebisinga ser mobile no ko uti États-Unis akuta Canada akuta Paris Belgique njoka ndio tali apesaka o pa ina fanle na toute sabango koma libala o e bala ni nzamba tindi bakomoki bakepe na poto bakoma kuna rande bimi au moins na kutu mobile yango soki fi yango azaki na fiancé moko na Kisasa o bazaki na ndaku moko tantôt mobile azaki na moi ba période nzamba permettre ka tala kaka po tous les malheurs sont bons tous les bonheurs sont bons alors bango frère nzamba go permettre le kana calvaire moko polika moko linge salema écoutez le kolo yebite comme ça tant que sutukisa potimbilo zoager nzamba ko lection na pauvreté moko atiki na famille na ba camarade otala nani ko pesa respecter na kozanga c'est matanga ko tombola oyeba bato vraiment ndeko nanga nazene bila ko loba mais pona lelo nzamba pambola batei vraiment bozonga bo se revoir bozo pena ba fina bino bo contrôler nini bo komi ko loba période to komi eza période ya jeté difficulté côté na pays bon ko boté ba tu parole ya vie o ko lamsa ba tu ba nzambi bien botika matia na bino makamuzana ona ko bata na mabe na bino e comme ça bino soki ndenge nini vraiment quand on est na FM TV na Fondation Maloua nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre numéro na kanti boyebi plus 243 84 75 18 112. Que Dieu vous bénisse. FM TV, Maloua, Fondation Radio Télévision, autrement.